Nabelelio Zambe Ozaliawa Emae Mobali Kitoko Emae Mopesi na kimya Emelana Papa Sokina Binelio Tena Kobinelana. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs, il y a Congo Mon Christo TV, Motemingi par rapport à l'émission Alelo. Nous allons d'habitude à travers le monde, c'est votre émission Tout solo la Bonzambé, Tozalina privilège, Lelo, Yaboyamba, la sœur Babeline, ensemble avec notre invité, Torobet Alisolo, il y a Parcours Naye, Torobet Alisolo, il y a Album Naye, Torobet Alisolo, il y a Musique Chrétienne, Lelo, l'émission Alelo, pendant 30 minutes, à sa première invité, Nabiso Toyambi, dans l'émission Alelo, deuxième invité, pas Ali, mais tout monopolisé parole telle, je vais aller vous présenter mon invité, la sœur Babeline. Shalom. Oui, shalom. S'il vous plaît, il faut beaucoup shalom à l'Iboso. Parce que l'émission est déjà vraiment la vérité. Mais toi, écoutez, la sœur Babeline, d'abord, arrêtez-nous par rapport à la présentation. Par rapport à la présentation, premièrement, tu vas vous présenter d'abord Christ, parce que tu es un chrétien. Et puis, tu as le parcours, la busso, la carrière musicale, la busso, chemin, tout ça, c'est ça. Très bien. Ça, Babeline, combien d'années déjà dans la musique chrétienne? Oui, dans la musique chrétienne, on a depuis l'âge de 12 ans, sauf que carrière n'a pas dit une année. Une année, combien d'albums? Non, album il y a un ça. Premier album? Premier album. Titre dans vos années? Yesoulé. Pourquoi Yesoulé? Parce que Yesoulé, les alliés Congo et Pessamé Bissou, Pessoa Congo Nyoso. Yesoulé, les alliés clé na Bissou chrétien. Donc Yesu. Pour ne pas dire d'autres. Quand on dit Yesu, on dit Yesu Massi. C'est un peu ça. Très bien. Elle s'appelle la sœur Babeline. Donc, Tozo et Toyambi de l'eau par rapport à Luna et Liboso à Sali Yesoundé. Yesoundé, pourquoi Yesoundé? J'espère qu'à répondre, Bisso, pour ne pas être trop loquace, Tozo en a régie, totalement clipango. Et puis Tozo a Siko Ndé Bissolo, vraiment totalement œuvre, totalement artiste. Le Lengeni Nazali Koyemba, tolanda chanson Oyo à travers la régie, Namakasi Yasuma Nilola, et puis Tozo na plateau. Papa Sokina Binelio Tena Kobinelana Aina komina pasi Yesu Yakambangu kobikisangai Pasieleki Aina komi kobelela Yesu Yakambangu loyanolanga Mayele masilinga inakomi nasuka Ya bomo inanga soki yote na nyabikisanga Soki yote na nyabikisanga Kolo ya nolanga Nafuka
t'ai donné ma vie, je t'ai confié mon cœur. Je t'en supplie et je prie, écoute ma prière. Ne tourne pas ton regard d'ailleurs, car je n'ai que toi. Yano Langa. Likambo nanga Yesu okolemba na te. Poni yanga likambo ezoumela Nzambe. Salelanga ngolu mokili emona ye. Yawe, nasengi ngolu na yo na bomoi nanga Yawe. Nayo nafukami na bondeli na beleli yanoranga nafukami na bondeli na beleli yanoranga na beleli lokola na belela kiyo yao yanolaki opesaki Samuele salelanga mokili emona na bengi yo Yawe nafukami ngai na bondeli na beleli olo ngai babline Yawe yanolanga Papa, soki na bineli yo te na kobinela nani. Est-ce que tu peux jouer à capella ya tembo na tozo? Nafukami. Likambo nanga Yesu okolemba na te. Boni yanga likambo ezoumela Nzambe. Salelanga ngolu mokili emona ye. Yawe, nasengi ngolu na yo na bomoi nanga Yawe. Oh na yo nafukami na bondeli na beleli yanolangai nafukami na bondeli na beleli yanolanga. Merci. J'espère que voix Kitoko Oyo et c'est ici le visionnaire de la chaîne Papa Alpha et c'est ici Maman Hortense Kiakou et c'est ici pasteur nous retrouve au monde entier surtout à Londres et c'est ici Toyo Bazas Coaché Simonté na Congo Mo Christo TV à travers l'émission Tosolano la Bonzambe Toyambi la sœur Babeline aza artiste chanteuse chrétienne na Katia Mboka na biso Congo Zolanda biso Zalibana Mboka au Betty plus 243 89 00 60 149 topo beti na page na biso ya Facebook Congo Mo Christo reçoit l'émission nous aujourd'hui de ça à travers le monde et puis au beti na www.congomocristo TV pour reçoit intégralité à l'émission nous de ça là et puis numéro na biso à contact sur le plan international yango ana on reçoit visionnaire à chaîne monsieur Alpha na madame Hortense Kiakou. Maman Babeline, est-ce que aux alliés na carrière na parcours na yo il y a des gens qui vous ont inspiré tu vas pêcher au coup et au la musique? Oui, on a besoin de rater parce que mon climat me lobby va préparer on a exceller les alaka toujours on a bateau bazara poso les accusons on a bazo c'est plus ce français basé belé mais non zoka moko nazo zoka kaba maman kunda sister na ko yemba nzemo moko pas de problème. C'est pas encore une chanson, oh Masia, yonde longarangae. Oh Masia, yonde longarangae. Sale langangoluna yo, nabika bika mwana yo Sale langangoluna yo, nabika bika mwana yo Polona Silas. Bango bakanga makie sena kombo nayo yawo yanolaki bango lelonga inakangami bona nimiko yembela yoe nangu ya loyembo kangolanga nabika ya manele o Masia yonde longa nangaye
O Masia, yondelonga nangae, salelanga ngolu na yo, nabika bika mwana yo salelanga ngolu na yo nabika bika mwana yo nazalaki eloko akolia na mokili, bizo kitoko na monoko ya baini na ngai, nayoki mbela ya Yesu, nayambi lokola mokonzi, na bongwani nakomi lipekapeka, wazo na monoko ya baini na ngai. Ozali yanga Yesu, nazali yo Yesu, ozali yanga Yesu, nazali yo yaya. Merci. Na Yesu Nde, vous avez combien de titres dans la cadre? Il y a 5 titres. Pourquoi avoir choisi 5 au lieu qu'il y en a 7, 12, 13? Bon, selon Dengue inspiration, ils allaient l'Inde Nzamba Sougelinga, dans la monnaie qu'ils allaient 5. Mais ce qui nous colle pour permettre que Andé Monsuya, tout pour ça. Très bien. Mingi mingi tangozo yemba, source d'inspiration na ona komaka le yembo, je vraiment mingi mingi wapi. Bon, souvent nga nazwaka plus banzembo mingi na basonge. Zaka deux fois na lali, na loti, peut-être na place moko, moi zo yemba. Dans une mélodie. Et dans nos lamuka, dans le coma, dans mon qui nous la travail, au fur et à mesure nous la travail, le Seigneur m'inspire aussi. Nous avons bandengeni et goko baksa mandeng koza. Très bien. Ouais, très bien. Est-ce qu'elle arrive à rapper dans la vie artistique et surtout pas la vie de chantre chrétienne au son bapenzelo? Pourquoi pas? Parce qu'il y a aussi des gens au bazar que azan la voix, mais kokoma akoma raté. Mais ce qui grâce à les a et qui nous ambassadent ngolo que mungongo nae est la source de bénédiction pour la bandeko au bazo yokae bisika nyonso bazaleli akoki pe ko somba tout comme akoki pe ko kutana na muntu o akoki ko komela e nzembo ayembi ona nga na mona nga muza péché te. Et artiste musicien chrétien na son nzembo. Bon, c'est Dieu qui nous inspire. Oui. Mais namoni nazwa kanda kisaya papale. Papale moloto. Moloto. Oui. Azai kokoma, mais surtout tel mingi azai vraiment pour yembati. Parce que ça na batunso ça capacité ya kokoma. Banze mwana zwaka, maza na voiti. Mais on peut ko bandeko baza pe na ngo apesi ba moi communiquer bango banze mwana bayembi. Merci. Une très belle réponse. Rencontre na Seigneur Jésus-Christ à la vie de l'homme. Ça va bien na mbalié sous comment? D'abord, on a beau terminer la famille chrétienne. Oui, oui. La famille chrétienne. Non, on a la famille hormis chrétienne. Christianisme. Non. On a le lobby en général, on a le lobby. On a la famille chrétienne. Maman a maman chrétienne. Et la famille à maman a tous en a sali. Et ça là qui que n'andenge pour la soigner que toi y a n'andela nae. Tu bandas déjà pour qu'il l'église tous en miki. Donc l'église n'est tous en opinion tous en camiki. Quand on a comme na âge de 9 ans, na banda na aka koyemba nanda kunde banyo soit ça pour nanda kuzuri. Mais ça arrive deux fois le quand maman soit quand habitude ya koyamba basala nzambe souvent nanda. Comme sous na zo yemba, il y avait un pasteur qui a côté la maman, les bateaux ça va partager na prière nanda. Ayoki nga kaneza ah moi na yo wana azoyemba bien azali loko nzambe soki ba encadrer yango bien bozu temps ya former ya kulandela un jour nzambe akomana musika bon na yo ke na nga kanga le bien ngai na mutu na ngeza ozala te ke un jour na yemba non parce que nazali na miki makasi ya ko ça que ton na ko kisa 11 ans grande sœur nanga ayembaka. Parce que je suis ma grande soeur, nous avons une église, place, nous avons une église. Grande soeur, l'église a commis pour travailler, on a bandé d'akoyema. Mais nous avons une église pour nous avoir sonné. Et aussi, que frère Naïb a eu une comme ça pour rendre visite. A eu Kinga, non, ce qu'on a fait, nous avons 11 ans. Elle s'est dit, ah, ta sœur là est chaude. Nous avons pour ça, nous soyez, la formule. Elle s'est dit, ah, n'a habité sur quoi.
Comme la musique, c'est tellement moins qui est au Kabasso. Bon, chacun a sollicité, c'est un binon, il y a un hôtel, je appelle ça un programme. Na comment appeler la répétition, aïe aux joueurs, tout comme, na yo qui m'ont débattu. À travailler dans un nzembo moko ya nzembo mpe nazalaka kolinga yango mingi ya papa na biso de baba banzembo bayembaka na sœur Marie ya kitalatala dans Saint-Succès na bango eza ba première chanson on a travaillé kana ye tant on a travaillé na esinga ozoyemba yango bien alors le dimanche tozoyemba na nzembo wana le dimanche tant toye totravaille nzembo wana e bato basepela na église tant bato basepeli le pasteur a eu aussi dit ah naza pour ça on a bon encadré bien c'est alors on est là on a comme ce que le frère l'église et CJ dans la bande que le vrai les a église il y a pasteur Kataï un grand Koufa maintenant tous en apôtre Régine la PC Ngote na bande ko travailler wana ba 8 ans il y a ko former nga il y a ko encadrer nga et tout tant on a poussani mais comme on a que na ba message de bazoyi na ba ça que loko nzamba check-up Amen. C'est alors que nous avons dit que nous avons abandonné parce que nous avons dit que nous avons commenté, tu interprètes. Mais nous avons posé la grâce parce qu'il y avait des serviteurs au bancadre dans la CNS. Nous avons dit à qui ça et là, nous avons dit que ça n'a pas. Ça n'a pas. L'ingénieur est là pour faire c'est alors au moins les amours. Tant on a eu pétant, il y a bon de la bonne amour. Nous avons nos sangs amoureux. Nous avons posé un zémo ya pembeni nayo. Pembeni nayo. Tant on a eu un zémo wana yela na songe te. Wana zoka mona nzela. Na autant bon na zoka qui prière. Se venir comme ça. Pembeni nayo, na la pembeni. Parce que yo qui mélodie wana, na yo vanda ta to kabona bandeko. To bandi travail ya pembeni na yo ndeko sala ke ndemo liboso na travail ka ezana na pembeni na yo na occupé ba le nez oyo nga na yebaka na musique ba le ko edenga to sala c'est alors la bandi les carrières ko banda carrière. Merci. Nous allons encore marquer une pause totale à savoir-faire et artiste à travers le yembo oyo donc tozozonga totikela artiste et donc après chez Bisso à faire découvrir Bisso, ma mélodie, il y a des artistes, des musiciens, à travers live, on a plateau na Bisso, il y a Congo Christ TV, mais en attendant tout comme place, on a tout le canal total, on a le lembo. Papa, soki na bineli yote na ko binelana. C'est
Jésus-Christ, comment te servir et rester auprès de toi. Apprends-moi de te connaître et de te servir en esprit et en vérité. Très bien. Ça va bien une sœur bien assise sur le plan chrétien. Donc il a au prêcher biso à travers la chanson. Et puis nous avons beaucoup d'alors les lots. À opportunité, faveur, il y a quoi comprendre, voir nayo. Si pas aussi, mais aux hommes aussi cas, aux États-Unis, en Amérique, et d'ailleurs parce que tout le monde va sécréter musique chrétienne de l'autre souffrir dans la producteur. Merci. Le péché au micro, ça quand on a le lembo, vous avez rubrique, il y a Sikato côté ici à travers cette émission tout sur la vous avez tout le alors bon tout le Marie Missa tout le Trina à travers yo sur pour côté biso pendant au moins 8 minutes, c'est là où on va continuer l'émission. À ce moment-là là pour braquer l'invité de notre émission la sœur Babli. Oui. Premièrement, on a partagé l'histoire à Anne parce que les alliés na kata nzembo nanga moko na parlé histoire à Anne. Pourquoi na lobé l'histoire à Anne? Anne azalaka na libala moko to benga kabiso tozo benga mo libala ya bombanda. Et na parcours na ya libala na azalaka na problème moko ya stérilité. Et stérilité wana ezwaka etomulai. Alors, atalaka que soka lobi atale lambato ba opesa na bango solution te. Mais secours nae ezalaka nzambe parce que akoma na suka. Bien sûr azaka ko déranger mobali ne pesanga mwana. Mobali azaka na impossibilité opesa mwana parce que bana ba uta pa nzambe.
Bref, nena loba lipamboli ya vie ya moto eutaka pa nzambe. Toloba place lamba uti na biso tia komisa biso bo ezaka nzambe. Toza na parcours auto uti pe to komi bo. Na ningena loba na vie ya moto. Moto alembi, moto asuki secours na ye ezala nzambe. Secours na ye ezala moto te. Ya wana kata album na nga nazoloba Yesu nde. Yesu nde azali central ya vie na biso. Yesu nde azali base ya vie ya chrétien to ya mwana na nzambe. Soko botela mutu ozwaka déception. Totalela bata mokili lelo ayambi yo lobi a décevoir yo. Otela mutu mokili lelo sekiso me lobi ya ochola yo. Mais le seul mutu oyo azaka na souci ya mutu. Le seul mutu oyo azwaka charge ya mutu ezaka ka nzambe. Parce que na sena moyo nous avons tout le jour na parcours ya vie ya mutu. Toza na ba combat, toza na ba problème, toza na ba difficulté. Mutu moko te aoyebisanga ki aza na difficulté te azate. Tout le monde a des difficultés. Ba msuko aloba no ebongo ba obaza na ba mbongo. Mbongo epesa mutu kimia te. Eza na mutu aza na mbongo me mbongo nezangisa ya kimia. Mbongo nezangisa epongi. Mbongo na ezopesa pasi. Mais ça pena mutu aza na pasi azoluka mbongo wana, azoluka na kozwa wapi. Mena lina te ya ngai na yo na mokona lelo ozolandanga na ndako bisiki ezwami yo partout que tu es, que espoir na yo ezala nzambe. An tanga kendaki liboso na nzambe, même Samuel ayebaki eloko oyo ezali kotungisa ante. Ayebaki te, mais ye moko an ayebaki eloko ezali kotungisa ye. Alobi si réellement na beleli nzambe, si réellement il est Dieu, nzambe akokisa posa motema nanga. Un jour, nzambe akokisaki posa motema na. Alors na lina mokona lelo na yebisa libota na nzambe, bao bazolanda ki espoir na biso ezala nzambe, ezala moto mokili te, ezala noko te, ezala tata mwasi te, ezala nani te, mais ezala nzambe. Donc vie na biso, espoir na yo, tango lelaka, tango pasi elekaka, tango koma na suka, moto mokili apeso conseil, mon peso solution te. Maladie na yo, ok, nango pa munganga, apeso kisi, mon peso lobiko te. Oya pesa lobiko ezali nzambe, oya pesa ka solution ezali nzambe. Donc nana lobaka bref, espoir na biso ezala nde Yesu Masiya. Amen, amen. Ah, nalingi na yemba mo mkie. Nako yemba nzengo ya un frère na biso nzembo mo pe to yo kango mingi pour ne pas chanter qui est le frère de ya ba maman, non siko na yemba pe nzembo ba frère. Ah ba papa motema nangai etondi sami na posa na yoe. Ah ba papa molimo nangai ezo ganga koluka yoe ngana kotika te kotambola nayo posa motema nanga kolanda yoe ngana kolemba teo okuba mera yo tia momoi nanga. Haba, 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 papa. Haba, 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 papa. Haba, papa. Motema nangai etondi sami na posa na yoe. Haba, papa. Molimo nangai Yesu ganga koluka yoe ngana kotika te kotapola na yo posa motema nangai. Haba, 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 papa. Haba, 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 papa. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. C'était la sœur Babline, notre invitée par rapport à l'émission Allélo tout sur la Mwana Bonzambe. Elle a prêché, elle nous a amené dans ce monde spirituel à travers la chanson.
un numéro de contact par rapport à l'émission. Oui, par rapport à l'émission sur le numéro, plus 243 90 144 29 48. Plus 243 90 144 29 48. 090 144 29 48. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Dieu de notre Père a assisté Bino partout au Bozali. Pesi mbote na bakino surtout balande émission lelo. Soki nzambe azongi lobité tukutena bino mikolo ezali koya mbote mingi na papa Alpha, mbote mingi na mama Transkiaku. Et quant à moi, votre humble serviteur Gilles Okapesa et Assoumani Lola, nous vous disons ciao, bye bye. Nabelelio Zambe ozaliawa Emae mobali kitoko Emae mopesi na kimia Emelana Papa soki na bine